Canal Congo TV, il faut s'engager. On a Canal Congo TV, il Encore une fois, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a heure aux Orolanda Bisso, encore une fois heureux que retrouver Bino, bande de Konabiso, Batata, maman bilingue de partout à travers le monde. Bon, mais ça Nicolas Nabiso un peu. Merci beaucoup à l'équipe technique, papa Glodina, papa Graciano, bango baza côté technique, na ebi que Bino nyos bozo zela masolo, papa Junior a kobeta lelo ya nini. Lelo papa Junior a kolobela mokamba Joseph Kabila. Joseph Kabila. Banani bazo luka bakanga Joseph Kabila. Joseph Kabila, est-ce que Azuimbongo ya ba Congolais mabe o Joseph Kabila asali oyo bato ba moniete esengeli à tout prix kolanda ye masolanto robete la bino yango edingwe moto na ngenge frère Paul pona ba misusu ne ba robenga ye ba misusu papa Paul mais nazo ra ko mwana nga nazo zela officiellement nazo kombo ye edingwe parce que edingwe prometanga que tout ça la recherche de la communauté la vraiment nani soko yebi yango merci ko episa biso mais et dingwe to zuba information que dingwe alingi akoma kengi l'église qui manque ces arana étape na yango poko ma pasteur faut uta kengi longi cielo nde simoko ma pasteur et dingwe andimi ko gende cours biblique boyo ki bino mo dingwe ndanga zoloba même que pona ye sengela ki bible baba de la kokoma yango to beta basolo la nyoso. Et pendant que sunga bandeko ba rolanda biso na pesi mbote na ba combattant nyoso ba comprendre que to sengeli ko to sa papa Simon Kimbangu kianga ni to sengeli ko tombola œuvre papa Simon Kimbangu. Merci na bino nyoso ba combattant o boza rolanda biso. Merci encore une fois na bana ya Afrique du Sud, bana ya Chypre o ba bengainga ebele o ba contacter biso. Je crois que Dieu aidant semaine prochaine pour le gâteau ça déjà en Afrique du Sud to kende peut pourquoi pas tout ça là émission Morokunda na pesi yanga ndeko Marius Kilumbote esika ezwamio na pesi papa César Mbote esika oza Rolanda biso kuna na mikili ya poto boza ebele boko mela biso bo réagir ndenge bo mesana biso tozana pona bino. Depuis un certain temps Joseph Kabila azolala na epongi mais azokolala yango lelo na litoyi moko ya kofunga mapo RFI akoloba pendant 2 semaines isa bandaki a BBC ba révélation il y a 138 millions de dollars oyo Kabila na cercle naie selon banquette il y a ba ONG na ba média ba lobby que ba détourner ezaki mbongo ya ba congolais batangi ba société égale auto yebi biso nyonso qui approche il y a Joseph Kabila mais même moko yewana ba président nyonso oyo ya Afrique ba bundelaka ba africain ba président wana mundela tika bango kimate Joseph Kabila na tango suka awa souveraineté mboka na biso indépendant nous ga papa Simon Kimbangu côté yango est-ce que le Rwanda s'appelle ça mindele est-ce que le fait de la élection sans que Luka aide extérieure et c'est pas ça mindele et ça va mituna dozo mituna les 138 millions de dollars et ça ga bandeli lobi boyo ka suba révélation ya ndenge na ndenge mais est-ce que nous sommes mondela lo ba rezaka solo na lelo na benda ba congolais ba africain matoi makamu ya ba africain et belé et sengeli et sila awa en Afrique ba révélation oyo toyoka déjà Albert Yuma 200 millions à faire moko boy lelo ezoko ya grave na landi RFI na yoki ba différentes interventions mais ngai nazoko lukana sosola est-ce que Joseph Kabila a ko finir un jour na ces pays a ko finir un jour na exil mutuna na ngai nazoko tuna yango yango nazoko tala photo ya mobikisi tata Kimbangu oyo esengeli biso nyonso baindo tokendaka epai na ye po ete to régler baffaire na biso selon vision ya baafricain nazo ko encourager Joseph Kabila te
na oyo etali ba détournement. Joseph Kabila na mbongo ebele soka moni ke eza na mbongo moko boye o batangi ke kozonga nango na caisse ya l'état oyo azwaki en toute humilité akoki kozongisa yango eza mabe te. Justice akosala mosala na ye wana eza makambo ya justice, mais Congolais, Africains, toyebaka mundele akotikalaka jamais koluka mbongo wana na yo moto moyindo. Joseph Kabila ba vanté qui est makasi. Et lelo oyo Joseph Kabila a objet ya ba enquête wana na yebisi bino ke esili na noté. C'est vrai qu'il y a un problème na EPBL parce que les politiciens en Afrique bazar ba problème te. Binemi na bango bazali bato ba lokela bango ba problème bazali, donc baza tellement na ba problème oyo to éviter que c'est la colonie. Joseph Kabila et le ngai na ko yebisa lelo zala na esengo ndenge au signa révision ya procès ya tata Kimbangu a bossé na ramontute, raison pour laquelle on a bénéficié de ma rambe belé. Oyo bato ba dimato yo ko sala osala yango. Oyo sali pona tata Kimbangu na ndenge ya malamu eza na mitema ya bato. Oyo sali pona ba Congolais eza na mitema ya bato. Mais mbongo ya ba Congolais oyo yebi ke ekotaki par-ci par-là ko biko zongisa nao na bata cercle na yo. Mais Kabila opesa mindele kanda na makambo sali na suka awa to ima ba code minier mindele batomboka. Donc siko zwami yeba yo moko komitala wana eza conseil o ngale na pesa Joseph Kabila lelo en tant que Congolais, en tant que compatriote na ngai, en tant que ex-président ya mboka na biso, parce que Mondela kologara jamais bonheur ya Bayindo. 138 millions wana. Et kozonga na caisse ya l'état si seulement si et ça bon oba détournaki point d'interrogation. Pendant une depuis un certain temps, toujours à faire ba millions, mais entre-temps peuple a ça continuer coller là. Bisika msu courant si ko ezate, bisika msu mai, et là pas si mai bi maraté ba to ba melara mai ya ba forage, ba mbonga na ko sunga. Voilà pourquoi émission moko to salaki bokoyoka ndenge nini tata wana zo kolobaki ba kimbangiste esengeli bazala modèle bazala exemple pona Bayindo pona bato ba ko gérer tant boza la parcelle moko ya pouvoir bosala malamu pona peuple parce que lobby ekozala le régime ya Kabila sous souté botela bato na bango bato basengeli Joseph Kabila ndenge baza cité par-ci par-là. Mais oyo ngai na boyi moto moyindo azalaka prêt à trahir ndeko na ye moto moyindo tata Kimbangu ezala tata mobimba kendaki koteka ye na mbongo pour livrer ndenge balivra Yesu. Mais pona ba africain esengeli to kanisaka ke nyonso zo kosalema ezaka pona bolamu ya ba africain te na awa na dédouaner bato Kabila te bato FCC na dédouaner binoté parce que toyoka toyebi ma BO et Salima. Mais au moins, ceux qui beaucoup singa bolimbi na peuple congolais. Bato FCC na kotoka penza pona koloba makambo ngai na ndimi na ngana toka mena loba makambo na pangsala pe mutoki pesa makambo ya mboka. Bato FCC c'est vrai que le besoin d'opposition, mais au moins botubela bosenga pardon na peuple congolais na obosela ki mabe pe bozonga na nzela. De l'autre, nous allons pouvoir en place, ils ont travaillé. Nous faisons parfait. Ma BP Zali, ma lame Zali. Mais cercle, tout socle. Il y a ma camarade qui nous faisons tata Kimbangu. Voilà pourquoi bientôt Kimbangu mobile ici. Tout sangi samaïli na biso, tout dans la direction de tata Kimbangu. Le peuple à Kabwana, peuple congolais à Kabwana te. Peuple congolais à Kabwana te. Peuple congolais a moko. Biso nyuso bana ya tata Kimbangu. Voilà pourquoi nous avons tiré sonnette d'alarme. Ngana yebi nanga que posa ya mutu wana ezake bato nyonso yo ba bunda rapport la souveraineté basuka kaka côté bango balingaka basuka. Mais tokotala wapi pa yekomemela biso. Mais na insisté que
ba détourneur to ko kubeta bino maboko jamais ko to to seple na IGF ndengo sa bolo na ya rolandela bato wana tout bazong sa pembongo po mboka iko ko zala te na passe bato ba détourner ba millions ce n'est pas une bonne chose mais que cela et ça la ndenge ya biso na biso to sololi kaya kabila bato nyonso bazo tanga soko to se reprocher na quelque chose c'est le moment cause la te comme la bino bakanga ki bato bo ko lata nyonso mona mboka wazo ko tata école bo solola et kozala voilà pourquoi Seigneur ko sala malamu ba projet nyonso baza ko initier et Seigneur et contribuer pour l'amélioration ya vie ya peuple congolais tout tika ko mona ke peuple congolais patangisa mwana tala pasi ndenge komi gratuité loka bien mais na kene école la mwana ba singa na futa moi malgré mbongo ba senginga par rapport ya ba ne ukoleka mbongo ba sengeza mukie mais ba sengi on peut ba révéler qui et loko ya malamu mais biso moto obundisa ngo omoni yango la tolanda masengene ya batalibanda te soki yo congolais baza ko utiliser pour bundisa ndeko na congolais parce qu'il y a même projet moko ya malamu pona ba yindo yeba ke ozana libungi pe okosuka ka mabe soki yo osuki mabe bana no ba kosuka mabe ba génération ezala maudit parce que oza koluka o trahir bande ko no ba congolais ba yindo ndenge moko pe tozolela makile ba congolais esengeli si la tala no est wana depuis banda guerre ici la kate ba kata ba tumi tout oseli ba image na somo guerre ngo ya ndenge nini bananya ngo ba bundisa mais oyoka ba congolais bana kati bakina ko ba millions pour ka ba soutenir bato wana ba bomaka bato pour ba yiba ba minerais mukolo nini pasi ya ba congolais wana ko sila bato bazo kufa chaque jour mais yo za l'aise oyiba ba mongo opia ba minerais boteka na ba étranger mais ba kile ba congolais esopana ka mokolo na mokolo yo ka ti tata kimbango azo ko mona te kolela ba congolais na mikolo nyoso pasi kotala ba mama ndenge bazo ko kata bango mitu bazo ko violer bango chaque jour bazo ko bomba bana mike ba innocent bazo ko kufa kaka po bato balingi ba s'enrichir. Le moment est venu pour que Congo ait tongama, pour que Congolais a bénéficié à ta na richesse de Nzamba biso, a pesa biso na mboka oyo. Yango na sika ba bata FCC bo vandi, bo zonga pena sima bo tala pena ma benito salaki. Ma benito salaki ni to ko corriger. Mbongo soki zongi na kesa l'état et à ma bête. Oza na conscience que mbongo na zoaki yango eza l'état mais na la possibilité ya kozongisa yango. Zongisa mais na zo zongi ba bo comprendre ngai makambu oyo ya ba komoni Vital Kamerhe bakanga na CPIT bakanga na makala wa na Congo bakolene na makala eza entre ba congolais na ba congolais. Oh eza politique, oh eza justice, problème té mais c'est entre les Congolais. Nazo benda matoyi na bata FCC oh papa junior alobagite nazo benda bilo matoyi boze la te mindele batia songi na makambo na biso to ana besoin ba investissement oyo boko sala awa et profiter na ba congolais ozwi mbongo ebele sala eloko awa ba entreprise bien futa bato bien. Comment vous avez un belé au salaire entreprise dans le Congo, mais au foot congolais, $50, $60, $70. Il y a des millions, voire même des milliards. Et puis, l'entreprise, on est au côté là, maman n'a pas. T'as la montée, maman bé. T'as la montée, maman bé. Ok, c'est un babilogo, il y a un formol. Et où meri, au yoté, le Congolais, la chair. Alors, il y a un salaire, et je vais mettre le point à Congolais, nyonso. Tout le monde a des grands thèmes. Centenaire, je ne sais pas si je suis et ça va tout bête la musique. Et ça va pour tout fond, ma mise tout ça la éveillé, tout théana. Joseph Kabila n'a pas sur nos beauté, mais n'a ébissio au mitala. Yosa moko ya bateau. On le voit que Congolais, alors le peuple n'y a sauté. Alors le peuple, il y a des descendants qui pas vite. Ya fumu kimbango le loyo comme on a tangama c'est aussi une occasion pour nous au mitala
Ni na ko sala pour na peuple na ngai. Oui, un peuple congolais. Régime pe oyo ezali ko tambisa biso. Ndenge na otiko loba, faut que ça la projet à malam. Bon l'exemple il y a des détourneurs ou wana misusu te doza décrier. Bo sala bolam pour na peuple congolais. Donc il n'est pas mois d'avril. Mon konza lobaki na ba parlement. Assemblée nationale na Sénat. Botala na ndenge le 4 pardon le 6 avril. Le 6 avril est comme férié. Mon konza lobaki on a centenaire dans Kamba. Ndenge le 6 avril et koki kokoma férié. Et c'est ngeli na ba député na ba sénateur boye ba kozwa bo ezali ba loi pour voter loi moro pour que Bukolo wana la reconnu chômé et payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Depuis tout comme ça en mois d'avril. Tout comme bientôt en décembre, janvier, février, mars, avril et tu les gars manqué tout aller la bino. Mais tout ça n'a qui a été le coup la tata qui mbanga ça patrimoine national international beaucoup ça yango pour la bolamu kaka ya papa junior te to ya papa grâce to ya papa glodité mais pour la bolamu ya ba congolais nyoso ba indo nyoso en général. Voilà pourquoi to tali la bino pour la date wana to yebike e ko legate le 6 avril il y a 2022 tout n'a pas parlé certainement parce que les chômé et payé. Mboka Kimbang a monné la passe. Toropé c'est une. Toropé tata Kimbang nini. Tata Kimbang a osé sengo. Amuna ke ba Congolais. Oh ya bundela ki. Abane ko 120 coups de fouet par jour. Ndeko na ngai bakanga batna la police awa. Ba rebi joka beta 10 pompage problème. Mais 10 films ba beti au problème. Mais Seriwana y a 120 coups de fouet par jour. Il y a une possibilité de lire. Mais il y a une autre chose. Et puis, il y a une pota qui est tonneau. Tala. Maya mungu epai. Mutazoki bo dintina maya mungu. Bozi mutu bo soudé na tonneau. Ya acide. Bobo qui est na fleuve. Bozi mutu bo 30 ans na boloko, 30 ans. Na boloko kaka poizo bundela congolais atika kozala sous domination ya mundele oya yeko dominer na kata mboka na ye azoko yebisa batu ke mate ya ba kote ya batu comment ba kote ya bino bomela bolangwa pendant que bomela bolangwa moyen bo revendiquer ba droit na bino ezate lelo bolo ba droit de l'homme. Mais quand le ministère Papa Simon Kimbangu vous retrouver une partie à droit de l'homme. Nakati ya œuvre naé depuis Papa Simon Kimbangu abandonné les gens ko bunda pour le droit de l'homme. Or droit de l'homme ezalaka na beaucoup de likolo. Droit de l'homme ezalaka bien. Et on va bête mais bateau ba salela ya monde. Pour na bateau sous monde a mis droit de l'homme. Pour na bateau sous ba bombi. On n'a pas ça, mais droit de l'homme, c'est le bête. Papa Kimbangu, alingaki déjà que mindele tango baye, batika ko beta moto moyino ne bando ko beta. Ya mona droit de l'homme te. Donc na ministère papa Kimbangu makambo eza ebele. Ya mwana batu mususu ya réveil balobaka. Papa Kimbangu azali moto ya yambo oya ki na réveil na kati ya mboka na biso. Na pesa ka bango raison. Osomona les lois les Congolais sont pas vivre malamu. Ça ne sert à rien la politique comme mana comme ça va Congolais va koufa pour être yora sima aux abokonzi. Ce n'est pas intéressant. Mon konzi ça rapporte à battre. Et c'est ngeli mboka na biso tout ya kimia tout le banano mais indépendance depuis 60. Sina lelo tozo kende wapi? Mboka comme na tango esengeli to évoluer to ba non mais tata Kimbangu après 100 ans ministère na ye nini to ko changer na mboka oyo nini to ko changer interpellation na bana bana la président de la République tina biso nyoso nini to ko sala pour mboka na biso kindi liboso. Nous avons encore le temps to la possibilité de changer mboka oyo bande ko ba combattant ba sala ba revendication
et ça m'a bêté. Mais bon, ça, c'est ndenge nini. Bon, ça, c'est ndenge nini. Bana pour ça batanga qui. Là, tu as besoin de la maille ya bien maille, tu as fleuve Congo. Mais le gars là Kinshasa tu as ba bouteille en plastique. Bah tu vas préférer que ce mané maille ya bouteille mo rester quelque part à Monico touté que maille à robinet. Intox. Qui te dit que maille oyo sont bien bouteille? Hein? Et l'équipe malamu que maille oyo ya robinet. Donc maille wana bouteille oyo ça lui place yo moniteur. Et ça plus potable que maille oyo et puis na robinet. Ozomon. Donc elle moko baza ko déranger mentalité na biso maele na biso. Ba maman na biso ba sala ba kwanga awa, asali kwanga. To ko développer ngote, kwanga depuis sala makana na makasa, to ko développer ngote. Moi je la ba frite moko yemba wana, ba sali solo na papier moko wala shawarma. Comme on a besoin de badia, na matemeli. Femme nous avons 5 000 mang à nous a shawarma. Ma beza na moté. Mais oyo ya yo moko congolais, okoyo ça pour que de liboso. Wapi yango. Ka ko copier mindele. Enquête wana bimi wana. IGF a fait l'enquête à 43 millions. IGF le bela mort, donc on a lingete. Inspecteur général de finance, le bela mort. Mais tant moi RFI appelé si moto yoka. Pour moi, où tu vas me délai. Même quand on est en kamba, on est au tuna. Ken kamba le bini, mboka auto, ça la mondengini. Place to ken ndengini. Pour pouvoir et où tu as pas ya tata ki mbango. Bolinga te. Mutu ino ça la pouvoir. Na Congo et Sengeli, ozala toujours en connivence dans kamba. Ça dit na tata ki mbango. Parce qu'un kamba tant dans le kamba, dans la représentation. Il y a ici qui mbango azali. Est-ce que tu comprends bande konangai? Toko tombe la mboka oyo te na christianisme kaka rien. Je vous dis la vérité, ba chrétien bolimbisa nga. Parce que christianisme et ya kokuta ba koko na biso ba sambela ka déjà nzambi ampungu. Christianisme et ya emema emema. Maman là on est au sein de la toison bika. Moi je l'ai vu. N'a pas le solo naï. Mais on va le solo Josué. Peut-être solo Gédéon. Nous sommes là. Et ça na makambo belé za na Congo. Au ceux qui to bandi ko landa na kati ya ministère de Takimbango. Mutu na mutu sur le plan politique beaucoup puisé. Sur le plan scientifique beaucoup puisé. Sur le plan culturel beaucoup puisé. Au moment où nous construire ma valeur. Voilà pourquoi nous avons interpellé conscience ya bayindo. Na Libye, quand il fait garam tu m'as Koufa, Libye za ndengeni. De l'homme t'as préféré à diaboliser président. Oh président Tshisekedi, boyena. Mais qui te dit que président Tshisekedi a dit que Congolais que yo muto zo ko makambo compte président Tshisekedi olinga ka Congolais kolekaye. Voilà parce que intérêt moko ya ba étranger bazui ya ngote biabo. Moto moyindo tango ko kifo ko lamuka. Tango ko kifo ko lamuka. Toyeba place ya tata kimbangu na mboka oyo. Toyeba ba valeur ni to ko utiliser na ba différents secteurs sur tout le plan pour que mboka na biso etombama. Tika na beta le soleil dingwe. Dingwe koma kimbangiste. Ya mabete po moto moyindo nyoso ya kimbangiste. C'est-à-dire kimbangiste dans le sens que administrativement kimbangiste. Non. Pose là un kimbangiste officiellement. C'est-à-dire sur le plan administratif, aux a reconnu, il faut la baptiser, aux a la carte, il y a qui m'ont dit et batangue la rayon la paroisse moro songolo pakala, aux a enregistré, on a dit que aux a fidèles kimbangiste parce que aux moza m'ont dit église kimbangiste. N'engé dit moi comment? Bien avant tiens dans le cas tu vois la kimbangiste parce que ça moto moïno. Mais sur le plan administratif, kimbangiste était
na kati église kimbongiste azalaki compté parmi bato bazolanda mateya ya église kimbongiste. Maintenant edimwe akomi na posa la noteya sangwa kimbangu, c'est-à-dire akoma kengi abandolandela makambo na kati église ya mabete. Mais ngelo etikenga muke souci wa dégager wana ya koloba ke fu ba bandela Bible ba ko matata kimbangu. C'est vrai que tant que Bible tata kimbangu abota makate. Bible ya bandakala. Alors que tata kimbangu physiquement est en 1887. Mais maloba ya dingo ngana zuyo ngona sens nini. Pona la mutsu ba congolais. Ba livre belé zo comme ba tata kimbangu. Est-ce que tout temps là? Mais ce qui m'a commis les Camerounais, à déformer l'histoire, il s'est fait que l'embouchure du fleuve Congo a été découvert par Diego Cao. Comme si mon tomoïne de Mora tira la Romo dans Mazate. C'est le moment où écrivain Nabiso. On est beaucoup maramba, minele beaucoup maramba tata kimbangu. Ba Congolais ba norotanga yango. C'est le moment aussi longtemps que tu revaloriser la culture na bisoté. Tu as le peuple modifié, tu as le peuple naturel, tu as déformé. Il suffit qu'il bouger mon ton abisso. C'est le moment après 100 ans. Il y a un ministre Papa Simon qui manque. Il faut se révolter. Tout le monde s'est révolté. Tout le monde s'est révolté. Comment tu vas continuer à détournement? Comment tu vas recouvrir à tout moment? Comment tu vas la rapace? Comment tu vas la rapace alors que la richesse est allée? C'est parce que tu as une valeur, on a besoin de tirer de côté. Papa Diagenda Kuntima. Papa Diagenda Kuntima. Un modèle. Oh, peut-être une assemblée nationale. Non, c'est pas un député à l'écart. Pas tant d'exemples exemple naïe. Les députés ne va contrôler le gouvernement. Nous avons connu dans ces pays un Congolais, fils de Tata Kimbangu, qui a construit une grande église. Avec ma fonds propre et bandimi. Imaginez. Maintenant, physiquement, Papa Diagenda n'est pas là. Mais sur l'université Simon Kimbangu, et d'Araba Kimbangu, c'était une bataille à Rakuna. Mais l'idée de faire avancer la communauté, ce souci-là, il faut faire développer. Sans que l'Ouga aide pour étrangère, sans que Tangi Samakila. Mais le l'homme Tangi Samakila, le Congolais, pas un bon matin à la poche. Mais Papa Diagenda, Azoro Tonga, bon hôpital. N'a qu'un hôpital à Gimban, c'est que. N'a moni ba Congolais ni ba soins. On s'est appelé le gouvernement, pourquoi pas? Ministre de la Santé, c'est la langue. On m'a dit beaucoup. Dans l'hôpital qui m'existe. Parce que tout bazar est belé et la population est belée par la bonne côté. Mais bazar obligé de soins. Et dans d'autres infirmiers, bazar kuna, na médecin bazar kuna, toujours na valeur qui m'existe. Mutazana kokoso mais bazar luka ndenge nini ko pesa ye soins. Et batumsu bazar kuna bazar soins gratuitement. Parce qu'il y a un bon côté, mais bon wana église qui bangi se fait foutre yango. Tu t'imagines? Est-ce que tu vas bien yango? Moi je n'ai qu'à constater yango. Mutaza la bon côté ara tongate. Mais faut avoir soin. Mais comme bon église c'est ngeli fouta. Vous voyez des œuvres. Mais imaginez maintenant l'État a combien d'argent? Mon boni l'État pour que a changé makambo. Quel est l'hôpital général? Il y a qu'une chasse à maman, beaucoup de gens. L'école publique, c'est la volonté qui manque. Et cette volonté, il suffit qu'à soit conscience sur le bagage. Qui manque. Pour que nous ayons un modèle qui manque. Pour les Congolais, nous avons bien. Nous avons un commis. Mais si on a commis, l'objectif est de bien. On va détourner des millions. Il y a des députés, des sénateurs, les Cambodgiens, c'est avril. Bon, les qui sont en légèreté. Le Kona Mukonja, le Baki, tous les Zélayango.
bosala yango mpona bolamu ya bacongolais tata Kimbangu abundelaki biso exemple on apesi ya tata Diagenda ezala pe exemple obile bokolanda bino toza ko diriger partout ici kozali même l'entreprise non privée yeba yango ke pour le na 1887 ans tata Kimbangu aye aucun congolais a une entreprise ya ye vanda boy azalaki te c'est qui le nom dites-moi azalaki te mindele bazo contrôler ma nyonso bazo contrôler ma nyonso bon mais bon la sipoi mabe et pendant que mindele simbi fimu même pour dire la religion oya yelio a beto fimu pour dire la interprétation selon la Bible a beto fimu mais papa Kimbangu tanga ya biso to botika makambo mabina wana bato ngo se bona tata Kimbangu timate azote ya bino mais bato ba comprendre par après que Dieu s'est manifesté autrement. Bato ba kina maloba or maloba na bango c'est qu'on a intérêt na bango. Voilà le vrai message de tata Kimbangu. 100 ans après et c'est nous te font la mission et c'est nous motonyo ça contribuer pour tomber la œuvre. Voilà comment papa Simon Kimbangu Kiangani a continué à lancer ya tata Diagenda kontima. Ya kotonga sous lingomba. Ya kotonga nkamba parce que demain il y a encore d'autres projets oh et c'est est bénéficié na ba congolais ba africain ba tumisusu raison pour laquelle bato ba kenara nkamba soka kenkamba romona bazo ko pesa place alala mais mutuana a contribué à ça dans une fois té na église kimbangiste mais ba pesa place ba pesa loka kolia c'est ça l'idéologie c'est ça l'évangile c'est ça le message de papa Simon Kimbangu matérialisé par ses fils et aujourd'hui à travers papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà pourquoi l'église Kimbangu c'est un modèle dans un côté à Batulelo parce que Mouto Nyos na Kabila pour Kabila a reconnu la grandeur de Tata Kimbangu, raison pour laquelle à Kenya on ça 3 jours en Kamba mais en tant qu'humain à ça la qualité à ça peine à défaut total côté à malam mais to cinq côté peu au chose moi bébé zali ko bongisa mais l'homme blanc ne fera jamais des choses pour que moto moïndo les cahiers alors ça la montée Arolinga toujours à contrôler moto moïndo mais biso ce qui te lingi mondela na tombola biso to bimate mais c'est que biso moko nde to mitombola biso moko to ba ndenge nini bana na biso ba tanga na ba kelasi le ba koza capable à inventer et pour cela il faut toute la cohésion la avenue ancestrale spirituelle Nabiso. C'est ça la route Kimbangu. Omata Okita. Aussi longtemps que Botoboindo a Rosalara Nzela Tata Kimbangu, ça sera difficile pour Nabiso. Ce qui na christianisme, c'était pour Israël. Aux 12 tribus d'Israël, c'est parce qu'on a commencé à reconnaître Abraham. Abraham Nzamba s'est manifesté le père des nations. Babandiko kita. Batomboli. Et ils ont été bénis quelque part. Ceux qui biso de récolte Tata Kimbangu, to salara sous ma building to sala yango le lote. Parce que en Tata Kimbangu, on remonte la valeur et la paix. Il avait la possibilité de soulever Batou. Maintenant on va envahir Nkamba le 6 juin 1921. Il était le premier à réussir à la Kimia. Voici l'homme de la paix. Voilà pourquoi on a interprété selon une partie un message du ministère de Tata Simon Kimbangu. Les Congolais doivent maintenant se révolter pour retomber à Tata Kimbangu. Et Dingwe, oya comme na possible comme Tata Kimbangu lolo, atia sama Tata Kimbangu, c'est bien. Mais fais-les na mutema na yo na bolingo na ba valeur ya solo et je crois que Rosa Lanzela wana et si seulement si Rosa Lanzela wana Tata Dingwe au côté ya batu mususu ba ko bongwana ba Lanzela pe yo ko bika parce que Kimbangu c'est notre sauveur mobiki si Kimbangu batu ba ko côté ngo kale loté mais lui ba ko pesa ils ont compris que Jésus salara musala côté mais biso to batu ba mona Tata Kimbangu bazali. Merci beaucoup. Très cher amis internautes, message comme la binonioso, to garder dans l'esprit nabiso qu'il est temps, 100 ans après, ministère Tata Kimbangu, nous devons nous révolter
c'est tout ça la makambo pour tombola pour biso pe mbongo na ekota. Et nous osons croire, j'ose croire en tout cas que bato ba kotambisa biso lelo. Ba okene na ligne wana, bazo malembe ba ko reconnaître et tout va se voir déjà à partir du 6 avril. Ndenge mokonzi alobaki et c'est l'esprit de Tata Kimbangu qui a parlé ce jour-là. Bato ba yoka ki yango, bato pe msu ba sepela te, et tali bisoté. Tata Kimbangu aza ko kende. Nous devons avancer. Moi j'encourage bakonzi ba kotambisa biso, ba kende na élan wana. Et je crois que le Congo va changer. Mboka o Tata Kimbangu a monné la passe. Et Sengele à la source boété. Et Sengele rayonner davantage pour que Moto Moïndo a là. Encore une fois, c'est l'année du centenaire. Vous allez malade, vous allez béni. Bon dimela, vous êtes Tata Kimbangu. Peboti Kanazela nae, ba combattant, toto sa Tata Kimbangu, toto sa œuvre nae, parce que c'est notre patrimoine national, pourquoi pas international. Maman Junette, bye, Papa Clément. Et tous les amis, on va tout à la bichou de partout. Après Similo, Mbote, à très bientôt. Congo TV.